Capage TV. Capage TV. Tango papa Denia lobby de Genèse. N'Apocalypse. Place morote ba pekisa. Ozo maman na nenga sima. Ana raison. Ezati. Ngaso ki musicien moko mukila ya lebi prophète Jano Toyemba pona lokumu na Nzambe. Je vais chanter avec lui, c'est un frère. Mani, maman, c'est pas un démon, c'est un frère. Rosenga kana papa Denis conseil. Ce que ça ki bayembela. Nzambe. Bayembi na bango basa l'évangélisation ba te ya batu balo. Eh bayembi Nzambe batu ba lukelongi na Yesu maman. Les gens doivent se repentir. Oui. Mingi basa ko tourner ba sala ba théâtre mais souci na bango topé objectif na bango sala ki ba kende nini poto. Et baké poto non na boule okende ko mata non na boule okende travailler yango mona mingi bazaso baké poto bakitaka mingi babengisa bango pa basi moi salobi yaka po balanga na sepelaka na yo na kistar na ye a profiter bana basi abatu so tango profiter mona mo sabatu abengiso na poto ye ndima pe fanda po yenda mutamemi yo yenda bengisi yo na nzela no zimukanda ba misukuto basa ba leisaka bango siko yo kamati obandi ko lakse ki yanke so ki mo sapota bengali mobala cheli banda yaya bako sauter mobile trop c'est trop so moni mo sapota bengali mobile libanda c'est que buzoba eleki. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba. Belade. Guy Noël Ngoya. Charisme. Charisme. Boutique Aloha. Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore
alors au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapache. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki Monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Sous le haut patronage de son Excellence Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre nationale de la formation professionnelle, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et du Conseil national de la Jeunesse, l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, IPGA, organise une spéciale collation de grade de la 20e, 21e et 22e promotion avec prestation de serment de gastronome de deuxième ordre couplé à une journée dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. C'est 27 août à l'esplanade du Musée national de la République démocratique du Congo. Journée dînatoire avec représentation 11 grandes anciennes provinces de la République démocratique du Congo. Participation frais $20 américains pour manger jusqu'à fatiguer de 15h jusqu'à l'aube. Journée dînatoire, événement à guichet fermé, point de vente billets, salon Atia R sur Itagamouchi 24, maison d'habillement Valpadi sur Rond-Point Super Lemba, fast food chez Maître Tomate sur Mouchi, restaurant Catalogue Plus sur Avenue de l'Enseignement, chez Nana Bodoga, Clinique Mode, Mami Silou, Binza Pigeon, Avenue Mangengenge sur 24, Kermesse Le Millennium, stand numéro 49, commune de la Gombe. Pour tout contact 89 83 18 413 081 61 40 654. IPGA pour une conservation des hommes grâce à une meilleure nourriture. IPGA, veille à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. IPGA, une formation pour la paix et l'autonomisation durable. Bienvenue dans Kapache Télévision. Merci Nabino Nyonso pour soutien Nabiso Bolanda Abiso. Merci pour nos conseils Nabino, ba prière Nabino, ba abonné Nabiso, ba partenaire Nabiso. Merci na ba pasteur au pays Bozala wana pour nous encadrer biso na ba conseil, na ba prière, ba prophétie, ba motivation biblique et ça la biso bien. Lelo nazo pe na moko ya ba pasteur ya Kapache Télévision, bo mesana komona e awa na ba OP, baza ba nouveau abonné. Pour découvrir Lelo, comme on est pasteur prophète Jano, avec lui, la Mahamboza est belé, elle a vraiment sage. De développer Mahamboza la Bible et puis auto monde na mokili, le prophète Jano. Bonjour prophète Jano. Bonjour maman Rosie, bonjour Nasepeli, na ndenge to sa tozo sala no émission qui toko boye pour na codifier bana na Nzambe. Vraiment na pesio merci mingi ndenge ya minga na Kapache TV pe na pesi merci na bato nyonso oyo bazo landa ba misoso basalara amoni kaka leki azape atale bandeli mena na ba bon témoignage
na Kapashi TV et ana batu musu soki baleki balanda bango te na suka. Et j'en fais partie aussi. Ya bato balanda bango te na suka, ce n'est qu'une grâce. Nzamba pambola bino na pamboli chaîne na pamboli pe mama Cynthia Kapashi bisika ye azwami. Voilà. Merci beaucoup prophète Jano. Avant to banda to beta moi cité mukie. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est là dans le monde de vivre tout et comment c'est passé sur les réseaux professionnels. Les locaux et surtout respect na ba mort et ça le souhaiter. Au moins on t'a financer là, voir même si na carte cercueil ba filmer moto ba publier. Mais que le sur les cas, na mona qui chanteuse na biso, na te so yé Tatiana Cruz, à ça les fausses couches. Mais c'est permettre d'inviter sur pas na. Asa chanteuse awa. Oui. Oui, à beauté que ça fausse couche. OK. À filmer, à tes téléphones, oh c'est filmé na yena mwana wana. À poster en moi. À ça fausse couche bien. À ça les fausses couches, ça fausse couche. Moi na moi na raison ko kufa. Prématuré. Moi na prématuré. Oui. À kufa ki. À kufi. OK. Ouais. Alors avato banda na olinga to pambola nzambo apesi biso opportunité pour to kota na question sur les réseaux sociaux. To bondeli. Seigneur, merci pour nous pesemeli biso nangonga na Kapashi TV to pamboli chaîne pe to pamboli batu nyonso o bako la l'émission oyo tika ete lilobo ekobima e kangola ebele e édifier pe belé ebele o bazala ki na mituna nzambe na nzela liloba na yo bazwa biyam to telemeli nyonso ya mabe ba oyo batalaka chaîne o na mitema mabe balandaka batu na ndenge ya mabe nzambe makila na yo Yesu e bomba biso. Merci na kombo na Yesu. Amen. Amen. Oui, to messana bongo na Kapashi, tant que tozo bana il faut toujours moi londo, moi prière et ça la bien. Bon, to kemba na lilobo tikoloba pona batu ya nyonso lobi ya ba réseaux sociaux tout ça là. Maman écoutez, les réseaux sociaux en soi, ils ont un problème te ba réseau na. Baza na bon problème te. Mais problème est ande bato yo baza ko trafiquer buzoba na bango na réseaux sociaux. Bango ne ba memi en futoma. Parce que quand on a réseaux sociaux oyo, ngana besoin na bato, bazo ba réponse à ba problème et ça ba misusu ba yebi kolamba na réseaux sociaux ba bino ba subengoni. Ce qui recette, ce qui makamna bino bobenga wa. Ba misusu bazo ça informer na makambo ebele pour dire quoi? Et ça mingi batu mwindu. Et pas mindele c'est pas vraiment fréquent, mais na batu mwindu buzoba na zoami surtout na ba bengi ba noir africain. Donc, les réseaux sociaux bisika ko régler ba compte. Les réseaux sociaux bisika au sala ba buzoba tout en oubliant ou tout en ignorant que les réseaux sociaux en soi, il y a plusieurs ndoki, plusieurs banganga batami sala mabe ba bebisi pe ba bomi batebele dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des preuves. Moi si moi kazu mobali bino bato ba Facebook bolinga na Facebook mobala tina la kembongo mama ngai penza so na zaki mwasi na koki jamais na li mbongo mobali ebele soki ye nga na PC elogote pe logo nga na PC saka na PC nzoto na ngate mais na PC assurance bolingo ke na linge parce que mobali mwasi nde akasika capable pour saka mobali balaye. Mais yo mobile au monate atino lo $10,000 au moins un kembo te boy te nkola rosala mais na kanani oyebi lipamboli mususu Bible zolo ba n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire n'ajoutez pas foi à toute action dans ta vie. Il y a certaines actions on peut te faire croire comme si ça vient de Dieu or ça vient du diable. Voilà. Et ça peut être mayo et détruire. Le corps sonde comme il sala batuboy na orgueil, na envie. Bango mo na no bato ba sa ko s'exposer na réseaux sociaux ba na misala mabe. Il faut ba yana Alex, on a délivrance to katama ngengenge tout ça là. De ça mutu normal. So moni déjà mutazo sala ba acte bongo. Ah misala d'abord yemo ko état d'âme ça mabe. Ah ben oui, état d'âme ça repole. Donc il n'y a pas à débattre là-dessus. Il y a à constater seulement et à comprendre mutuana naza nani. Parce que oyebi ba te belé. To komi na monde moko buzobe côté belé mais keba to komi na monde moko o ba te belé ba komi mayele. Au composer acte. Il y a un besoin mais acte à reposer. Ce que ça m'a écouté yo. Tu as eu réponse à Robert Xopé de souté. Mon sala qui acte on n'a pas vis-à-vis de lui. Mon sala on vis-à-vis à mutumusu mais il y a eu na mayele to pe boanya encore la pesa à comprendre qui tu es. Donc quand certaines personnes arrivent à poster na ba réseaux sociaux beta mabaku te comprendre ka su il est qui. Les place mususu ya buzoba alors tant mutamemi buzoba nae na kuna place wana comprendre ka muta buzoba. Kuna baba exagération le côté kuna ba sala sentiment pour a musicien ba bien ceux qui ate ya ka bien te
acte ya mabe, on doit condamner ça, pas la personne, parce que la personne c'est Dieu qui va condamner. Mais on condamne l'acte pour Moutatika. Ben oui. Moutakufi, est-ce que c'est nécessaire de filmer et puis de publier? D'abord, ce qui est Moutakufi, il y a que film publié, Keba. Le lot, n'a pas embouteillage, n'a pas réalité. Moutazangi moyen de déplacement dans bon. Pour nous, on a battu une chose, bien à 2000 francs de transport, n'a pas ngote, mais ce qu'on veut qu'on ait après 1 heure de temps à Tony Singanda, Tamelangebele. Donc on a moto, pour appeler ça moto transport, et un problème. Il faut tout cela, tout va me rendre vérité. Alors, et comment moyen il y a qu'on faciliter batoutage pour la communication, ce n'est pas mauvais. Moi, je connais plusieurs personnes assez informées dans ma tanga dans les réseaux sociaux. Cela ne dit pas que y a ça, ça m'a bé. Mais batou monsieur, c'est pas comme ça on a une sorcellerie. Pourquoi nous avons touché à un point état d'âme? Écoutez, vous avez besoin d'un acte monsieur pour opposer micro na vico. Ceux qui ont opposé au lobby batou balobana mi salamabi. Mais il y a un acte monsieur sur le sali bakolobana melaki na langue ou bien na bosanaki. Mais aux yeux bembe, au tchango papa mon akemu takufi ou bien ngana inarande bembe o ezalaka. Koyo kelo mawa ou comment? Non, mais koyo kela mawa pesa sango. Mais que exposer bembe te. Mutu musa ko zongo pa travailler. Akomi pe ko zongo solo. OK, longo ngomba na réseaux sociaux. Bible le Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Jeannot. Toujours dans les réseaux, affaire Maman Marie, tout est comme on a récemment, qui est la première dame, Maman Denise Nyakero, tout le monde réaction à président Fachi. Est-ce que Azaki est obligé? Il y a un lobby. Kinshasa pe et l'équipe Congola l'équipe. Napesi couple présidentiel Mbote. Maman Nabiso Denise, papa Nabiso Fachi Mbote. Sans oublier maman gros poisson toujours. Na kombo ya maman Livilembe gros poisson. Napesi comme gros poisson. Et nous n'avons pas mon place à ça. Bon, vous savez, il y a à manger et à boire dans cette affaire. Nayoki batu bazolo ba oh ya zolo baboy. A saler dans conférence. Il fallait ça la conférence à Makambo Ezole Kanaeste a expliqué biso qu'est-ce qui se passe. Ba la kisine batu bazo travailler na est tout ça batu congolais ba lobi est-ce que koloba koloba. Mais quand il a son Congolais, est-ce que c'est de la sorte aussi il faut faire une reproche ou bien une remarque na o ya bengami président de la République? Na robete la bino li solo ya mutakalize. Ya mutu moko na Bible na kombo Noé. Là nanga très bien. Noé sa mutu asala ki gaf. Noé meli masanga. Alangwe or Bible lo Bible ezoko loba boye. Ne soyez pas ivres. Par mela, masanga boisson, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Ok. Bon là, on va me santo. Pour dire quoi? Noé déjà on a sous bukaki. Ok. Donc la deuxième étape, nzamba bien. Deuxième étape est banine. Atiki li susu mutakala na yepo. Polele or kaka Bible zokoloba. Mutakala mukolo ya tata soko mono la kela mi malamu te mabe. On a quel ami mabe. Voilà. Si qu'on Noé se retrouve qui n'a deux gaffes. Troisième gaffe péché les sous nazo continuer. Peuple de Dieu bon na prophète Jeannot bien. Troisième gaffe c'est l'inzamba PC mission. On est à la vision de ma PC, il y a comme bilangwa, atiki na musala nzamba. Or Bible kake zoko loba boye, nazo touché kaka li loba nzamba. Na mukanda Jérémie elobi, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. OK. Donc Noé déjà ça qui na bila ke li pozo sala musala nzamba na négligence. Ouais, on la bête mabaya bato tellement encore zota la ta, il y a que comme ça la milangwa. Mais nzamba kondana ki Noé te, jamais. Nzamba ke ko condamner nani? Mwana. Oya tala qui passe qui à laquelle mabe. Pour dire quoi? Mukonza mboka représente Kanzam. Mukonza mboka a mukonzi o nzamba établi. Or Bible zolo bana Romains 13. Bo font la Romains 13 le Bible respecter ba autorité établie. O nzamba établi bango eza bango te meza nzambe. Oui. Tant nzamba tie wana okoki ko banda ko juger été. Na sorte tozo ko juger. Est-ce la lobby mabe? Ba lobby a terminé qui démocratie. Oui, a terminé démocratie. Je ne crois pas. Mais jamais au koki ko juger mukonza mboka ndenge lelo na zomona ba Congolais ba kina ba zolobele na ba TikTok ndira za muninga na bango mukonza mboka muninga na bango te. S'il faut faire une reproche, il faut voir la manière de le faire. Quelle manière papa? OK. Son ngo sala mukonza mboka reproche ko lobane boité. Okolobana bon konde na respect. Non papa yo moko lobaki neti bonena lobelo komoko. Yope olobaki que
toza na démocratie mutu ana banga te mutu moko na je crois na Goma ou bien Uvira quelque part non na Lodja je crois oui tanga kende kiao mutu ana lobi ngai na linga kote na ko voter ote boyo komona boye eloko esala mate po mboka ebonga te awa nazolo banayebi ke bato no baza baokanga ngai président Félix Antoine alobi ne boye bakokanga yo te loba na yo parce que toza na démocratie pe état des droits. Ok, j'avais vraiment aimé président répondait bon na sema molo loba bato bayebi mais soki lelo balobi nde nazo ka telemi démocratie na okama po yemo ko aloba ki to en état des droits. Il faut état des droits et kadraka hein ba propos to lo état des droits et kadraka na makambo ezo sala. Alors là, je ne crois pas. Peut-être que vie privée. Oui. Et puis la vie privée à maman Konzamboka c'est pas bon. Mon temps zolo so ba vie privée na osepelate. Et ça babilo ko moko batu balinga dramatiser. Or les ana makambo fa ko landa. Voilà. C'est pas vraiment important. Merci beaucoup prophète Jeannot, tu continuer to éviter papa mokilezo kende watu. Lelo tokomo mona maramususu ekomi en Afrique. Oyo to yeba ki on pa mindele. Moi si au botami moi si au changer c'est OK au basali au chirurgie au commis mobile mobile aux acquis mobile OK basali au commis moi moi si et côté en Afrique voire même na Congo et dans la transition encore à outu ko kufa na poto mais azali congolais a botama ki mobile ba changer ya koma na moi si so moni photo na ne bito botali yango ba vidéo Nathalie na landi ngako tout temps on a tel yango maman Rosie na kanisa ko ndeza moi si abotama oui donc abotama pe moi si tant on a tel yango photo wana avant ils ande yé ya solo original o ya mi balende ngakomaki yo wana a outu ko kufa ali ba bomi pe muninga na bato abongo papa est-ce que ba mona nzambe. Bon, na domaine ya koloba batabongo ba mona nzambe na koloba oui na koloba pe non te pourquoi akufia bongo motema te nana ebisio potango kata motema tozala kite c'est ça voilà webi mama na ebi mutu moko abongo na motema na seconde aebisi Yesu kobosa na ngai te alobi akoloba Yesu alobi ne maintenant même car ne to solo nao. Aujourd'hui là, quand tu seras avec moi au paradis. Nanya zalaki tango muto na so kata mutema. Pe krini na lobaki. Tamsu nzambe limbisanga. Tamsu salaki na mutema. Voilà pourquoi j'interdis à toute personne ba jijakao. Domaine ya jugement et ça na maboka nzambe. C'est Dieu qui juge. Il faut arrêter avec ça maman Rosie, ne jugez pas les gens. Mais le grand problème c'est que pratique on a des ça il faut condamner. Oui. Eh ça na buntu mususu neti lelo. Balobi akufe papa pédé. Moi j'ai suivi balobi mutu moko tabi batebele basangela ki. Batu bayokani balingela ni bulo. Moni bulo ko boma mutu. E utaka na mutu mote. So bo fouiller bazaka so ba muke de. Eh so oki mutu moko atire mutu poison. E utika na yete. C'est que batinda ki. Bona ndabia ma oloba. Omoni bulo ko longola mutu na vie. Ya ko longola mutu mutakufa kata mutema. Ezaka acte mabe. Po yondo précipiter mutu na kufa. D'où eza acte e utaka na bato. Ebele peso ki bakangi mutu moko yango kalika mutu moko bomi mutu maintenant bakangi akomo tanga komo batu misusu voilà donc so moni bula ko boma mutu saka pede moko na boma ke tete ba ebele soki moko na choki mbeli mais atinda maki na batu ebele voilà o basana sima babi basako okele mutema mabe po ya komi prix et pardon plus chéri que bango a comme vrai bébé que bango on se comprend si ko y a problème na nini selon ndenge to landi makamo akende ko sala so ba bengaka chirurgie donc ba travailler so ba oh ba sala la chirurgie te ba sala ki satanisme ki bondoki chirurgie là ki bonzambe chirurgie ya bonzambe maele nzama pesi bato bato ba sala ngweza changer sexe to solo la mama tozo koma malembe eza loka mutu baneno ko lete olobi non bo pianga mai na mela c'est comme ça pour lo lenge na nga koloba lo lenga koloba ebi ma pour oui ebi ma bongo lo lenga koloba mais ça yango na zoloba lo lenga koloba ebi ma pour mais so la ninga bioko yoka kisa pour te to lando tika na loba na lobi bwe nzamba pesi docteur Mayele docteur ndem ta sala chirurgie eza ba cordonnier te ba joueur te ba jogo na biso te na PCP papa Chancel Bemba Mbote et puis ba félicitations azobeta kitoko ba comme équipe morona ndeko na biso Cédric Bakam nzamba pambola parce que na mona garçon na mataka ça qu'on se le dit ça changeaka ba équipe pe aminer les grâce bango ne ba changeaka sexité ezape ba catcher te soki banani te ba musicien te
bato basala ngo ba médecin qualifié oyo nzamba pesa maele soko tali na Bible na opeso vexé o wapi nzamba yebi ba médecin siko par leur intelligence nde ba koma ka côté obi ke bato musu ba bika na chirurgie oui ana loko na nzoto il fallait bomaye mais à cause de chirurgie abiki chirurgie ça veut dire opération médecine interne yango musala ngo ko développer biloko nzoto siko yo Bible lo Bible ce qui Moussatsali a transformé sexe, a changé sexe, et ça a déjà péché. Là, bah pédé, bah ça corriger qui? Ok. Et ça non seulement péché, mais ça abomination, abomination. On ne peut pas encourager ça. Voilà pourquoi on a besoin de la pression condamnée à encourager. N'encourager. Donc, et ça déjà abomination. Qui sait peut-être ça de foutu peu on zamasani à foutier. Est-ce que Toro bata amène na likambo pour exemple na révélation peut-être des ans amène na sanini à foutier pour accueillir au-delà si ba c'est que nzambo akela qui écoutez bien aimé le Dieu qui t'a créé azaki zoba tant apesio bora mi ba le bien basi azaki zoba yosko ke ba changer et ça bilo musu c'est ça satanique même babilo musu basi bozo utiliser et ça démoniaque mais to kota mukolo nzambo permettre to kota parce que reste comme Dieu t'a créé c'est biblique. Donc, wana lingi koloba nini pona kotala que nzambe prophète Jana lobi nzamba comment corriger ba pédé. Nzamba comment corriger ba pédé. Comment corriger ba to ba changer sexe. Ah corriger ba ndé. Mais yo mona te salamité. Ya liwa. Ya liwa ce qui a tiré qui sexe wana sala ki nango est-ce que voilà OK parce que pona ba o batikali conseil nyoko pesa ba pona ba o batikali conseil saka moko oyo za ko centraliser biso oyo na côté ya bato batikali ba pédo batikana basio bazo changer ba sexe saka bango moko te il y a certaines femmes qui changent aussi de sexe maman il y a pas de débat sur ça il y a pas de débat ça vient du monde de ténèbres alors batika ba ya na Yesu o mone to sanganya centre biso saka Jésus oui soko zakati na Yesu loko zoluka okozango kati na Yesu. C'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Babongwama. Oui, babongwama. Bayoka répété. Bayoka répété. Bazo c'est multiple. Na mona moka bela cancer na ndenga. Esima. Akonda komi sukolo kwa demo moko boy. Bakufa ka baliwa bongo. Mona libumu evimbi. Ondeki beka, c'est quoi parce que babi ezala papa. Bayoka répété. Babi ezala ka ba surtout ya mibali ba pédé za ba sperme. Oui. Plus les autres détruire et que nulle part. Maman, tout ça et ça biloko yo et outil dans monde de ténèbres bazo détruire dans ngo batu lui. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Parce que ça rapport bazo comme un peu belé na ba ya bana mike ba comme belé. Bino bozo de l'évangile, bo comme kaka pétage. O lo bo gagner ba âme, bo comme kaka pétage. Eh ba passer ba o rêver. Parce que bango bazo travailler. Mais nzamba loba ki ata mabanga et tellement. OK, Dieu va susciter toujours des serviteurs de feu o ba aussi ça makambo. Merci beaucoup prophète Jano. To kotana na ngambu ya ba artiste comédien na biso. Ba artiste comédien na biso ba évoluer bien mais mingi na mona ba rêve na bango et za ba kende poto surtout ya mibali. Bazwa basi ya poto, ya basi pe bazwa mibali ya poto. Mais mabala oyo bakinda na poto, bana wana ba mibali. Mingi réussite et vraiment na réussite et comme kaka ba divorcer, ba problème, nyonso ezonga pe kasu na ba réseaux sociaux. To kota la kaya ndeko na biso Jani. Na mwasi na la brune auto bengana na ndako na ebitenda kwa ngoza ya mwasi poti mwasi bengana ko na ndako aboki na bilamba na mobile pour se filmer ôter sur les réseaux ba prophète Janoni okolo bon ngana na problème moko na ina lobaka ke batu mingi na Kinshasa au départ bazana problème il y a complexe de poteau ba na complexe moko de supériorité bazana ngo penda makasi d'infériorité. Supériorité makasi d'abord donc ba lingi bazala et puis d'infériorité pelandi ils ont tous les complexes en eux. Pourquoi? Mingi baza ko tourner ba sala ba théâtre mais souci na bango to pe objectif na bango sala ki ba kende nini poto. Et ba ke poto non na boule o kende ko mata non na boule o kende travailler yango mona mingi baza so ba ke poto ba kitaka. So ba ke poto ba komi moindre succès bazala ki na ngona Kinshasa na poto za kalisute pona nini objectif na muto ezaki kena kende nini poto parce que poto ngo tango bazo kende bazo koma na poto manière bazo fana na poto ne mabe mingi ba bengisi bango pa basi mon salobi yaka po balanga na sepelaka na yo na kistar na ye a profiter bana basi abato. Si autant on profite mon amour sabato, a bengi son apoto ye. Ndima pe fanda, po yenda mutamemio, yenda bengi siyo, nanzela no zimukanda, ba misukutu basa ba lei sakabango. Siko yo kamati, obandi ko lakse ki yanke. Logo la basa poto na lobarango, ba loga basa ki chassate.
Bacha Kishasa bazaka na esprit ya mawa. Basa poto viso wana mawa elongwa. Basa poto viso elongwa. Même quand tu parles avec soit même dans moi sa poto boé. Alors là que aébé belé, surtout quand elles viennent ici à Kinshasa. Leur manière de parler, même dans le téléphone, biso to va passer sur son nom. On dirait aébé tout, nga kate la bango. Aébé tout, elle est supérieure, langage naé. Dieu merci pour belé. Dieu merci belé français pena malonga ba maîtrisarate, mais au senti kazo forcé et tout ça là ndepé sa bango ni mutu makasi. Est-ce que zona nanga bien maman? Likambo na lukarana lobelango. Et puis on senti insolence makas. Même tant que tu as la commentaire, on sentit Moutazolo ba. On dit quoi? La manière de parler, de te reprocher, on dit que tu en fait. Tu vois? Bah répondre à tout ma bébé, on dirait boye banaka. Yonga za soka komi bo ngape na zongi selio. Lobaka mama sintande fasaka. Nga o komi na zongi selio. Quand tu es sa manière, je t'écris sa manière. Vous comprenez? Donc yonga mone belé basala ni bakenda poto à côté le bala moi sa poto siko. Soko yoki moi sa poto. A bengali mobali. Wana pena na zolo bela bangote. Bazaka na logique. Soki moi sa poto bengali mobali a cheli banda yaya. Bako sauter. Mobali trop c'est trop. So moni moi sa poto bengali mobali libanda c'est que buzoba eleki. À supporter trop, à mon niveau sacrifice à ça pour la mobile, à mon niveau fort à ça pour la oui maman Rosie. Tout ça là on belé, à mon niveau na mobile à me mettre na buzoba moko on comprendre d'ité et à craquer. Yangwana na zo senga na bato basala ba théâtre. Tout ça na ndeko moko sai ah sai afanda na Kinshasa. Mais sai l'équipe ba te belé ba kenda poto na vie. Soto bito tanga na misapi basé belé. Ça y vit ici au Congo à Kinshasa. Mais ande na mayela ko lukambo mbongo. Yo wana sana poto no mwasi. A obeta tala lenga poto za kende zonga. Oyi bato mususu tunanga akaka po moya na kin et ate. Bilenga kin de kaka. On est match à balle. Muto ana terrain te. Pour nini peut-être buzoba na obazo ki grâce on ate. Mais soko kende poto osala kwenda futuka. Oko ke lenga vie. Neti ba mama Cynthia boy. Oh a obeta ba bimi akebwa zongi. Na mama na nga koti sika na pambole nza place aza. Akei aye mama Mireille nzama pambola mama Mireille na moni akoti na plateau nzama pambola ye akia zongi aza à l'aise mais yo siko ozana kini na poto moya kini zate au craquer déjà donc pour dire eza vraiment pas si bafana na Kinshasa bosa la théâtre na Kinshasa bo bonga na tangeli bino déjà moko ndeko sai awa na Kinshasa ebele siko baluka na poto nini botika kokene na poto soki boke poto ki tourner ou luki contrôle sali nini ozongi na pamboli ndeko nanga mama Mbalio losako bisiko zwami États-Unis na habité soki asabimi déjà yango na akei akozonga le bala neke le koso mutu muso sa théâtre pour kende po poto muso sa théâtre pour moi ça nini abengisi muso sa théâtre pour basi balingai basi ebele pe bakomi ko sala théâtre pour zo mobala poto yango moni basi mikolo bakoma ko boya mibali nga mona ngina comment basi ba boya biso na Kinshasa comment basi ba boya mibali na fani ba mais pourquoi ba boya na ya kolandela nze ba bite mibala Kinshasa to lenga lisute to lenga mibala nini ya poto donc ata awa mbongo eza o ba osaleza mibala Kinshasa tous les cas papa ah ko tout la biso mibala Kinshasa to sali ni maman vous avez bien makasi merci prophète Janou na ko imba pe bien je te vendre au bete la biso ma bilo moko. Bon, muto asambela mingi il faut yemba bien. Na za intercession na omela intercession na yemba rapenza. Na yemba. Oui, na yoka. Et puis son a bandi go yemba, on se fait quitter. Ce qui frère moko ya ngambo kuna. Oyo ndeto benga musicien profane aya proposé pour ça moi featuring. Lui tant que prophète Jano, prophète de Dieu. Est-ce que c'est possible? Featuring to sala nini? Boyemba non, boyemba. To poto yemba nini? Est-ce que ce moment Moussala Nzambe a ça la featuring na ma musicien ya mokili ba yembela mokili c'est diabolique très diabolique et banandé na sens non yoka na lobby bien otunga que ça calme nga Jano na bonzambe na kendo yemba na ndeko moko ayembela mokili mais to yembela nzembo mokili c'est diabolique so iboyembela mboka ezama be mboka pe na oyemba te nga soki musicien moko mokila ya lebi prophète Jano toyemba pona lokumu na Nzambe je vais chanter avec lui c'est un frère maman c'est pas un démon c'est un frère mais toyemba pona lokumu na nani na Yesu totei batu batika mabe toyembi soki ndeko tela ye toyembi na ye
pasteur Denis c'est bien aussi à futur na fali na ferré na kofi na habité ba oyembela Nzambe to mokili. Bon, wana sko il faut que tout na yemo ko za mieux placé, mais ce que ça peut ba projet ko sepeli sabata mokili eza bien té. Wana eza bien té. Eza bien té ya ko loba ke ko yembela ko sangana ba ko sangani ba sangana ka to soloka ya bandeko. Eza ndi matu mususu ngana sa te lo ka matu mususu na ebiete webi mutu te na non, c'est de l'orgueil. Comment ebi mutu tali ka na TV? Bible bio mikiti sanza masanini atombola yo nde na omona bandeko musa ba théâtre ba otuna webi mutu te abi na ebete ebete na sanse. Donc est-ce que yo pe ba ebio ponga beso batunga no ba na ebiote. Alors so biso te ko moboyana ya omoni congolais mutema mabe. Donc c'est un peu ça. Botu na papa Denis yemoka yebi mais na rosenga kana papa Denis conseil ce que ça ke ba yembela Nzambe ba yembi na bango ba sa l'évangélisation ba te ya batu batu ba yembeli Nzambe batu ba lukelongi na Yesu mama. Les gens doivent se repentir. Oui nga mikolo na ofanda ka le pardon du péché na repentance yango nde le kinyos po mabe eleki eleki makasi. Merci beaucoup prophète Jano to continuer na biso kaka prophète Jano yebisa biso nanu na Bible po na yebi yo vraiment banda Bible de Genèse Apocalypse te po banda kotanga Bible na connaissance na sagesse nyonso za nango parti nini oyo Nzambe alakisa biso ba position sexuelle ya bana la Nzambe na ya mokili est-ce que ça ezalaka na yo ki babi passer Denis ndalobaki yango non ngani na poser question ezo le capé alobaki c'est pasteur Denis alobaka alobi position ya kolala na mama na simeza mabe ngani na lobelo moko. La réponse est simple et claire. Tangu papa Denis lobi de Genèse na Apocalypse place moko te ba pekisa ozo mama na ndenga sima ana raison ezati mais sima nini ya mibale. Le problème qui est là ya mibale to solo là pas comprendre na ina loba tango bazolo ba Genèse Apocalypse ba komango te zate azana raison mutu alaki se place nza mapesa position ya kobimana mama entre nous to tanga Bible ezate na ndinga mabete mais na sima nini sima oui mais na deux types ya sima deux types kaso tuni motu na supportant oui non c'est la réponse pas ezate lesquels bon on est comme cours ba sexologue ba ebe na zoloba ezali ya sima na ndenge ya place Nzamba kela mais position nango po le kakuna na zone na etelo il faut le kana ndenge nini ya sima c'est pas un péché parce que maman yoka moni na baki no opika faut ba réponse c'est ça kilo maman nyonso azana zemi ba docteur ba maman na loba wana ba sala ka débati il y a que deux positions to ko lo belango te po wana il faut ba ti offrande. Pour moi, ça la bien, pour moi, ça la déranger. Pour tout tangi pe, tout ça, ma formation. Pasteur, oui, mais Paul a lobby à ce que vous avez reçu de la part du Seigneur comme foi. Ajoutez aussi la connaissance. Cela ne m'interdit pas dans la connaissance dans le domaine de belé à vie. Ce n'est pas interdit. Pour comme on a point final, au col de Kananzela Sima. Bible lobby touche mais. Mais non, or c'est pas ça. Bible lobby, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu quand Tango. Banezele bazanga ki roi balobi to zangi roi pesa bisoro na makasi nzamo lobi olebo zera na pona bona pesa bino kaka ndazo ki saula pesa bon parce que peuple comment ki osanemi kolela. Donc pour dire que na ndenga simonga na lobeli pour se retrouver liboso et ça TikTok moi c'est émission comme na ba 6 mois 7 8 mois si ma problème té et puis la deuxième position nandenga mupanzi il y a deux sima on a solo ba sima siko ya mibale ezali na ndenge ya mabe oyo Bible pekisi ba benyo na sodomie on les a péché oui j'insiste Bible soko loba la sodomie omoni simo bino boso telemela la sodomie ezalaka te kanga mamu na zoloba la sodomie ça veut dire ba ange na Nzambe bakitaki tango bakitaki Nzambe tindi bango mission parce que koleka histoire de Sodome et Gomorrhe bamona ki bikela mwana balobi bikela mu ya bien boy ezaki mibali mais ba comme ko lukasiko ba kene na bango na ndenge ya nini ya sima voilà pourquoi Nzamba silika ki pa kitisika kanda etumbi donc sima na ndenge ya sodomie eza grand péché et ama be makasi eza abomination. Ah bon? Sima na ya moni même bato baza ba PD baza ba lesbien baza ba biloko ba pratique wana baza na problème personnel Nzambe bango pe Nzamba ko jishaka bango place bango na Nzambe Nzamba ko benga bango penza lobi bino bolimbo corriger nga na sala ki bien te
Donc, on a pas sur réponse. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Si mananenga ya sodomie, ya ndenge ya nzongo, et ça grand péché, c'est pas bon. Pourquoi c'est sur référence biblique, papa? Et ça, na kati, lukango na Ecclésiaste. Et ça, na Ecclésiaste. Et ça, na Ecclésiaste, na repère sango, batumi, ba otanga yango. Là où Dieu parle de ça, alors la sodomie, et ça, na Bible, on a repère sa référence. Bogotanga yango mobimba, bogolandela yango, et puis bogo comprendre que sodomie na ndenge ya sima na zongo eza abomination yango batumela oyo kaka histoire ya sodomie gomo oyo bien mote pelaka eza na Lévitique voilà Lévitique sozi Lévitique banda ngo likolo na ba 20 ke na ba 31 ma lobi ko mona yango et ana mukanda Lévitique parce que zona nanga eza na Lévitique oui là où on parle de la sodomie eza na Lévitique yango moni eloko batumbela mama nanga Mireille eloko batumbela Sodome na Gomorre eza po balingaka bakene na ba ange nza matindaka na sima yango moni bozote mais la pasteur ezanya na ndenga sima ya zongo wana ya péché ya munene or au moment où je te parle plupart ya bato bakoma okene na sima mais na ndenga zongo kena ndenga liboso. Merci beaucoup prophète Jano. Et ba ebi bango moko pona nini ya kindoki na ebi mwasi moko na opesa pe témoignage mwasi moko en États-Unis mobali na priaka na église moko boye na mbinza na otanga te église wana kala bato mabutu bazosambela po afanda na tangi kombo église te mais église ebeli prophète Jano tangi kombo église te mais po mobala lingo so comme prier kuna il faut kende keno na ndenga sima mais place obimiselaka matière moi si wana na munya kondaka na kanisi pasi ya mobali ya libala mais akokaki ta funga munoko abi papa Jano akendeke nanga na sima na ndenge ya bona lela moi si aboya konzi akoki ngote abomi libala bakabwana pona bongo. C'est grave. Merci beaucoup prophète Jano to conseil na biso to comme na point final na biso les mystères de la femme. Na Bible na proverbe Bible ezate yokotanga na biso ezali na mukanda proverbe 18 yokeloko Bible lobi na otanga bato bele ba yokano likambo mama obi na lobelo moko obi na zwi version nene na fandi nzamba zoloba na ngalo bi Jano mibale bele ba bebi non ba cotisien s'occupe kaka mais parce que ba décevoir basi mibale bele na zoloba ba bamba na banosala ba faire kiti vine baby à cause ya kosala moi si mabe or moi si j'ai compris aza el muto yo basala ke mabe te yokeloko Bible zoloba eloko yo batu fo ba keba na likambo makasi to tanga na mukanda biso proverbe 18 bokanga proverbe 18 na 22 Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Balobi te que celui qui trouve une bonne femme. Non. Balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce qui toque lisusu totanga na Genèse. Toque na Genèse. Genèse combien? 2:18. Genèse 2:18 yo ke lokunza malobi. A Bible. Genèse 2:18 Bible lobi. L'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc yo mobali olinga kozala yo moko et là qui tokote. Bible Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là on a sepeli place nzama bakisa lobi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà. La femme a un mystère. Et le mystère là de la femme, il y a un de toi dans mon besoin. Moi si il y a deux types ya basi. Tu as une bonne femme et puis tu as une femme insensée. Mibali belé ba bebisi ba vie na bango à cause ya ko détruire vie ya bana basi. Oui. Est-ce que yebi? Mibali belé vie na bango et bébé à cause ya ko détruire bana basi. Moi c'est ça muto encaisse trop. Une femme encaisse beaucoup. Et quand cette femme là encaisse trop, au finish à quoi ko sala mobali mabe. Alors comme à koloba loba si ko moi si nyonso azalaka porter bonheur ya mobali et moi si o yaza porter bonheur à mobali et sengaka ke mobali wana fatambola na bien pour mobali wana a soutirer quelque chose et pas moi si la femme a un mystère en elle. Là c'est vrai. Moi si azana mystère ya on a pas qu'il faut le bela mystère à moi si mais il faut na fungola ngo penza makasi balobi qui trouve une femme trouve le bonheur à mobali fanda que pas moi si mais combien de mibali lelo ba BBC ba baby sana basana bango 100% bazwa bonheur ezana mibale belé soko landi mama na zolo bana yo vina bango baby pourquoi parce que bazo déranger
bazo bebisa bazo ku détruire basi on a moyen ba dégager bonheur des akati na bango pour mibali ba bénéficier nango exacté papa na proverbe 18-22 et on autant qui n'est pas bon et non c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur oui ba pesa qui type moi c'est donc moi c'est nuance même femme insensée on a deux types de femmes autant eh na lo baboy amoni moi ça zoba moi ça ma été moi ça a ebi ana comportement mabe moi ça finga rabato wa benga la mibali ana bonheur katina comment même pas porter malheur peut-être nazo bandela lisusu bona fungola omoni moi solo baka netina te ana bonheur katina ezangane na lobité mais ça liloba na nzambe parce que bonheur on a pas mona okomona ngo kake pas deux types ya basi on a lingi na loba Bible lobi quand tu trouves une femme c'est-à-dire ce qu'aux moi si aux bonheur c'est une grâce oui kokuta na moi si tant que moi si lito andimio et à grâce qui trouve une femme balo bateko mona na moi si mona nzela comme camarade tebo comme une moi si na mobali OK amen qui trouve une femme elle ko babo comme une moi si mobali tant que déjà comme une moi si na mobali automatiquement on a béni Bible lobi l'homme obtient la grâce de la part de l'Éternel. Donc moi jamais j'ai compris aujourd'hui. Yo mobile nyo so kutana na moi si na vie. Mobile ozo moi si na vie. Tant ozu moi so mobile bo comme fana ndako moko. Yaba ke zo fana ndako moko na bonheur. Ce que le problème est nini? Il y a deux types ya basi. Il y a na basi o baza bonne femme, na basi o baza ben insensé. Moi zo bonheur de pas na ye exact pour moi so na za insensé. Mais attention, écoute. Mibali mingi lelo zo mona. A baby na vie a souki a comme le repamba pourquoi parce que azoka moi so za mystère on za na mystère a détruire mi bale belé baza ko beba lelo ndenge na zolo baba ke ne ba bongisa na baso bango ba sala mabe mi bale belé bible bi qui trouve une femme trouve le bonheur tant que je suis bonheur moi mon bonheur on est zaté parce que au comme ko nyoko la moi si on a or moi bible bi je te ferai une aide na kena fungola yoka. Et on a crime qu'on a Kinshasa mututo balobaka Ebenezer. Batuto balobaka Ebenezer. Mais tout na batu Ebenezer ça veut dire quoi? Jusqu'ici t'es. Jusqu'ici tu m'as pas laissé. On l'a dit papa Moïse. Pour dire quoi? Eben ça veut dire Pierre. Pierre y a pété loté. Pierre y a Libanga. Eben, ça veut dire Libanga na ki hébreu. Pierre. Ezer, ça veut dire secours. Secours. Allez, quand c'est comme nini? Pierre de secours. Très bien. Pierre de secours. Or, Bible sobenga Yesu libanga nantalo. Oyo batongi babwaka kinzoka yango nde likonzi ya ndako. Oh God Jésus. Donc pour dire quoi? Moi si elle il konzi mobali. Moi c'est Ebenezer. Oui, moi ça c'est Ebenezer. Il faut batuba kanga. Moi si ça li konzi mobali sans moi si mobali akokweya. Sans moi si mobali akotelema mais eloko ko équilibre. Pour koya te. Et ça moi si je te ferai une aide. Or moi si et pas mobali aza sac à boxité a moutonyo kolaté. Moi si et pas mobali aza aide. Je te ferai une aide. Donc moi ça y a aider mobali d'où mi bale belé le loba baby po banyo kakabasi na bangote. Et ana kiriti mo côté na mito ozolanda. Toliki kabasi ba la soumise. Mais balingi koyo kabasi te mama. Nzamba solo kana basi makasi ke mi bale. Et ana basi mususu o tire remorquage ya taloka boabi mobile nga o tire remorquage ataloka ka boabi mobile nga na minute oyo a utile ni remorquage. Donc excusez moi si aza soutien ya mobile ya on azo senga mobile nyonso o aza na moi cité et kaza na responsabilité munene na vie aza na danger. Mobile le kisi âge à 30 ans azo mataza 100 femmes ana danger. Danger on attend on a solo danger ezali que je suppose que na âge à 30 ans mobile nyonso a débrouillaka déjà a salaka déjà landanga malamu na âge à 30 bandeko ça dit papa Jo a la danger ya on dit papa Maru sabali bangu donc yoka na âge à 30 ans on suppose que mobile azoluka faut na femme ou na copine maman dans la danger. On a la femme qui ne pose à moi copine. T.
au moninga na lobaka femme ezanyo so journée de la femme ezara pona mikolo te tozaka na bana. Une femme, moi si attends ça na copine, attends ça na fiancée na. Je me suis quand danger té. Ah danger. Ah ça na danger. Ça danger te ça que la ramasser na. Ça va que la ramasser. Maman nanga Rosie, na ina lobabo. Mobali nyonso na 30 ans, 35 ans, on suppose que ana moi loko moka sala, tam so affaire. Ozona nanga, azana besoin ba conseiller. Or nzamba sa tcha ba vrai conseil. Tala bino basi bozola na prophète Jano nzamba mona bino. Nzamba pas moi, j'ai compris beaucoup de choses. La femme a un mystère en elle. Ozona nanga mamna loba. Tala nzamba lobi na kosalelo aide. Siko aide musane nini? Aide za muto akoka na likambo yo lingo sala. Yoka na ofungola. Omoni aide. Tango lingo tombo la sac à 100 kg. O kokate nana osunga yo. Aide. OK, c'est que aide a un poids. O ayeko sala po yo mat sa sac. Pour dire un homme ne dit pas que na yoka ka moi cité. Mobalo yoka ka moi cité akuraka na danger. Et puis plus par ba mibalo bazaka borge na bandaka mabala balinga yoka mibali te. Tala suka na bango. Bakuta na mama be après zongili mo sanda ko maman tu avais raison. Mibali boyo ke la ba maman. Bolo bateke maman zolo ba pona zuwa eloke bomaka to kanisa ondire bolo baka na zuwa. Or eza zuwa te en réalité ngala mobali mo bakate sexe. Et pas moi si. Moi ça bomba ka lo mobali te. Mibali nde pasi tozo sala nde basi mabeto or to bosana na kati ya basi bonheur na biso ezali. Omoni place bonheur eza bongisa ngo malamu. Parce que to bebisa ki bongisa po lobi o hérité bonheur wana. Mais mibali lelo ba détruire aya pesi mo si zema kimia ke. Kenata kimia sala ko ke angolo ko se ko lokambongo. Tant moi na boteme otali fota za moi na kitoko bien ndeni ozongela ta kozonga moi ça kokisa mutema po finga ito sala te mibali msusu wana moi so pesize mozalo bo fandi bo po kama to okay o bando manifester ki satana ki ingratitude zela tanga msusu okomi kanda kanda on dirait ko pour attaquer ye comme tuneze manani maman une fois mobala bongo soko lande bien soko lande mobala bongo yoka akorenye pendant 6 mois 7e mois zamba obambaye aokoya surtout moi sono comme kolela alo ba mabel kolona e mobalo na mata kita ata simba ba million mobalo na abaluka na mabele akita e akindokite akokoya kaka parce que moi so ya zwaki ya sakana ki alo ba mabe yango nazo siple mibali nyonso bobebisa na basi s'il vous plaît bobongisa omoni mabozo kuta na société ne koya eza bato na nde bakoyisa kite moi so sakana kana ye nde mutu koloba na ye e bamba yo société moi ça mystère. Tala constat, ça la constat. Mibali mingi ba chéri ka basi na bango bien, ba kufa no kite. Yoka. Na bibwe. Omoni basi o bomona mobala comme ici mukolo mo si mukolo landa bien. Tala position ba sur la photo. Omona bana mobile penda kambi ka pena femme na. Sala constat mibalo ba tosaka. Oh, maman, je vous dis la vérité. Sala constat ngana mukolo. Mibalo ba kola bimasu ka pembe na mwasi na ye. So landi parcours. Mobalo wana ata salaka 100% ya ko honorer mwasi na ye, honorer mwasi na tana 70% be 80%. Tant honorer mwasi azui longue vie. Tala. Mibale belé pe bazo kufa avant. So bolobi bolande la bien. Eza mibalo ba nyokola basi. Asali mwasi boye. AVC mobala kei poni asali mwasi boye. Na refungolango temo nzama lobi na ngai fona lobelango. Dans la femme il y a le mystère. Aide semblable. Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais combien de mibali loba commis content pour afandi emoko. Est-ce qu'il y a un sens? OK à la contre la parole de Dieu. Tu dois avoir une femme. Et quand tu as cette femme là, honore-la. Maman, il n'y a pas de rose sans épines. Au moins une fleur rose. Nzama salonné. Babouka a jamais fleur rose boué. Babouka a jamais fleur rose boué. Tala. Net zolo ko tapé mouchoir na boutique o ebana garçon na na futa na poko bazoka fleur rose bongote fleur rose nzambe ninga sala place e fanda ka banzube siko so ngo so fleur rose il faut soko chepe na et tubio beti karame profio bimisani ni fleur rose obemisi c'est ça pour dire quoi moi si pose abonner c'est pas moi si tu dois travailler ton toi l'homme doit travailler son lui. Travaille-toi, supporte la femme, accepte-la telle qu'elle est. Honore-la, la femme va te dégager l'honneur. Après, si on ne peut honneur, on a chose à quelque chose, même 10 ministres. Une femme, il peut t'élever dans le rang comme président de la République. Une femme, ni papa, nous t'as poussé aussi. Au qui t'a pas comme là. Et à yo, au t'as pas intimidé, donc il y a un mystère à moi aussi. Merci beaucoup, prophète Jano. Battenir sur votre abisso pour retrouver monsieur sous na ba sujet au prochain. Sujet on a lobaki yo na maman Cynthia boya to ça. Na la mambo ebele, ndamba sola mambo ebele, Alexis mi bale ebele yoka. Okondi make.
et ana mibali mingi na oloba na poto na Kishasa ba refoulé bango misala esili po moi ça loba ki te mais moi ça bonheur bonheur on a là so bonheur comme les poto poto il faut nourrir la femme à dégager bonheur des akati na aucun homme ne peut vivre sans femme aucun yango nzamba lobi il n'est pas bon toi tu trouves que mais oui maman na biso Rosie, Nzamba Lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais yo siko Lobi n'a pas n'angeza bien comme Paul. Et puis ce qui Paul, yo kana peso révélation. Ce qui Paul azalaki na moi si, banga bakate mututi. Obi na Paul akufa. Paul akufa ndeni. Paul akufa bakate mutu. Manque à sagesse. Et nani Jean-Baptiste, et nani Paul ko Paul. Paul bakate ke mutu. Na Jean-Baptiste na Paul. Paul akufa na bakate il est zo kata ba chrétien. Obi Paul akufa bon pani. Parce qu'il n'avait pas de femme. Si Paul avait une femme, moi c'est un gars noté. Moi c'est un gars noté. Il y a un moningai na sala qui est fort, pe na bandi ko sala fort. Nga pona beba neso na mwasi. Nga na beba na mwasi. Nenga na fandi bo prophète Jano na beba na mwasi na comprendre qui est femme. Ah te tika basi bo zo lokum kola mona bino. Bo pambolama. Amen amen. Basi papa. Tala, biso na te otete basi mabena lo ba ngo ça za ordinateur. Tunanga ndeni. Papa, tu continues la prochaine. Moi, ça sort l'ordinateur. Prière, papa, prière. Prière, Mibali va changer. Saint-Esprit toucher Mibali. Mibali va reconnaître que Bonzambé Zakatia Basi. Mibali va longola kotete, Basi na bango mabe ko maltraité bana Basi. Bana Basi mingi baza kolela. Pe ba cri na bino na poto pe awa et comme pas na tata. Talati na tata pe singa révélation oyo. Na sengi na Mibali nyonso. Oyo salaki moi sino mabe. Topé yo mutoza na makoki ozolinga kobala te. Yeba ke po ba objectif na yo ekokisama. Tu dois avoir une femme à côté de toi. C'est une aide. Laisse que grâce au nzamba lobelinga et tambola na ba couple. Oyo boyoka nezala kite, boyoka nesani. Ekota. Tika ete malobo na lobi. Basi mibali oba simba oba yoki yango ba simba ma. Na nzela Saint-Esprit afin que couple topé foyer na bango et bon appelle à la restaurer car c'est Dieu qui restaure. Pambate balobi, le mariage c'est une institution divine. Na pamboli chaîne, na pamboli mama Cynthia pe batu nyonso oyo bazana biso nesika oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Na pamboli pe yo na moni lelo o mati. Merci na bato nyonso bolanda ki biso to kutana bino prochainement. Papa, pardon, excusez bambo tes temps. Na pesa rapé mbote te. Na pesa raté. Mama Cynthia ebi. Na pierre raté. Capage TV. Capage TV.